Pwani. Bando boye. Producteur bando. Et bando boye silat. Pwani. Oh. Ata pas Vincent Toulouse, bémission ezali. Oh. Et pas Vincent bémission ezali. Ba producteur bando boye sila. C'est grâce à Péchanga nani baba nonta sila na ba casting. Ah, so Péchanga lobi na jouer te so sila zate. On a producteur aza choix te fa. Ah, choix te fa il faut chaye. Bazo que nous jouer nini oyo na ba libanda mboka Luanda, Afrique du Sud, ba kena Cameroun pour payer belé. Ba producteur balobi non ya tika la za na capacité tazo peser te. Sila. Azo peser te. C'est grâce à Black Line. Ixi Péchanga ma Mobutu. Là. Ndakena mona Luanda, à mon Afrique. C'est grâce à Péchanga. Voilà. S'il a contribué ni la carrière à Péchanga. Il a contribué ni Péchanga a contribué ni Lamba, a contribué la carrière. Bon si les ben olata. Ouais, ben olata te. Ben olata. Ça c'est grâce à Péchanga dans la qui c'est la classé Lamba. Le Romoko. Karine. Voilà. Nayebi yote. Nayebi yote Karine nayebi yote. Voilà. Alors tiko kota ko finga na commentaire. Ngai nde na zaboye mettre Adela akobima nanga te. Voilà. Wabe Lorango akokobima nanga te. Bébé Rico akokobima nanga te. Monde a place pour pousser nga. Sikota na tanga basi na bango. Alors bon épargner nga. Nganga kobima nanga te. Voilà. Nga katia kola nanga te. Voilà. Nga tata moko mukolo akokobima nanga ite. Ozomona na batata wana tangi wana papa biso kufa ne kala wa belo wango bolinga te bomone na miniature. Alors bon épargner nga. Ce qui bon épargner nga. Ce qui peut épargner. Bon épargner nga vraiment. Nga chaîne nga na tala mata un abonné. C'est grâce à famille Bota naza 900 ceux qui 12 abonnés. C'est grâce à famille Bota. Attends la 100 abonnés. Et ça honneur le coup mais ça pas nzambe parce qu'à pesinga 100 abonnés wana na ko linga te mettre $, abimananga pour apesa nga succès na ke bimane dingwe pour apesa nga makambu jamais kena ko senga dina na mbongo na matanga ya Fleur Marquinis yango ba besa ka oui taza raison si la kaba te bonga osuka wapi siko na matanga na aosenga tale bela ba babi mais moi mo so finga dina nati Sonia. Mais azo kosenga mbongo bazo banga te allez ya cha caméra ba filma qu'est-ce que bazo ndamu wana ka munke bakatela ngo mama muteke ba tindi mama muteke abi o iza ko emilienga komanga na muto to sola rate muto gimboma soki gimboma ye moko nanu elamba malonga na azala ngote pardon elamba malonga gi azala ngote Zuma azane loko malonga te soko ba finga gingombe mutu oyo aleki bango kokobokozwa bango en charge kobokola bango na basi na bango makambo ba finga kasi gingombe akobokola Zuma na gimboma gingomba akobokola bango azwi lisusu mama na mabata o Zuma sumbisa bana akobokole na bana na ye azwi lisusu mama mabata na mwasa Zuma azwi lisusu mwasa gimboma oyo a journaliste tala kombo na bosa ni komba mwana comment ça nanyo ngai azwi su mwasa journaliste po gia koyeko kozwa merdite apesa pa mobali ya poto osala ngo te ye gimboma sala ngo journaliste wana atekamaka lokwa alipa mateka Natasha Boto atekamaka lokwa alipa mateka ofele Gabi continue kana ranki na bandeko na non ngana zaki surpris komona ya Gabi aye tant na monika ya Gabi ayaki d'abord comment elle était très joyeux tant na moni joyeuse plutôt tant na moni bandeko na ye ba collègue na ye ayambi mama Milo ayambi mama Étoile akepa bijou la reine ayeko suki sa pa gingombe fo mona gingombe pa la kise ke non ngana za mobali makambo wana c'est déjà passé mais pas na nga gingombe na nango te
na mobali ya merdi papa bana ya merdi donc naza responsable Gabriel oza collègue nanga oza sœur nanga tokokabwana te gingo bayambi ya Gabi en tout cas tozalaki vraiment ozo sentir au foule mourin babi maman étoile Maman étoile kota tie ki moi ki songi ya Tony ya Gabi oyebi muto oki kopesa bise jamais maman étoile loba bongo te maman étoile tika loba bongo te maman étoile tika loba ngai kutu mutu na tumboli papa Gi ngabi papa Gi oyambi ya Gabi na pete nyonso to abi Bianca na sa moto ba passager ye wana kangai nani ko mutu moka moto abinanga mama baluka na sima papa mona mona lakso misapi kuna ozoyamba onelu na baluka boizuma ye wana kangai bona bonga bi ye wana kangai pona kanga ba yamsi te ye wana kangai pona kanga ba Jerry Kobetox te akanga ka bateka te pona nini ba mundir ba te pona nini batadi ngala pa peut-être pona nini ye oya mona ka coin faible ndenga inga pe na coin faible te ye wana bango bayaki vraiment dans équipe bango tout en tout cas baza ba fille ya bar na mibale ya bar au niveau batokeli babane kobina baomela siko baobina nazobina vandinga bi c'est trop primaire ngakutu na okeli yango soni po parce que ba place tovandaki bato banda kobina te mais modèle bafulo ezalaki ya bato wana vandinga bino oyo eza kokabola wito kaboli mawana bana moment eza fo bana bazonga nga pe na po bana ya mami bakoma ko réclamer mutu pasi nga boleli mingi tozi pe o tukanisa po na bana topesi bango bino bokende biso nga pe na ke na ngandako ndembe esika bakamba na ko monana mais na sepeli na mama yolo akomi bien akomi vraiment po a sepela ne zaka na mo concurrence loyale po eloko moka beti eloko moka beti bino zuma mona ngote ke sopa biso po tozo lobela eza makamba TV maintenant to tenga kuna kanisa ko zo zwa ikanga soki nani ngwana anzoka ne bien quand mata moto kende maman yolo ce qu'on mona fa na telinga bi a changer ko ça c'est bien vraiment à comprendre que les abongo ya za na ela kuna maman yolo na mususu cercle papa ba futa te ala guatre ya niveau toki polo ne sote salima carte d'Afrique nge awana loba baso yezo ya so iti awa ce qu'on a fait na talimo na mo c'est nkele bongo aza salite ya ma pati ko finga belvi makolo poussière zo kechi zuma lata ki kechi wana eza ba coordonner ba koleka na kapelo ko benga pe ba lekisa ta moi cirage manka kechi zuma na manka kechi ya bongo zo siko kechi ngo mo bondo sabina nini moso ya gola eloko moko utiliser papier mouchoir jeté, $1 coupé, si vous avez 100 valeurs, vous pouvez jouer, vous pouvez sauter dans combat maman Olive. Non. Il va féliciter quand il était. Maintenant, comment on est? Et bon, il va y bien. Oh, bah, il va y bien. Ah, tiga bouko. Eh, maman, kuta yolo, batanga comment on a été? Oh, attends, comment il y a gola te, ya maman yolo te. Attends, comment on a bangoté? Ya lokuta le bango moko balobaki na TV nini mama Olive apesi biso ba bidon huile ba biloko bona bo kaka le même personne azongi na TV mutu moko ta azongi biloko pa mama Olive ya baza ba moche pardon baza ba moche ba batu mito esalaka te comment mutu zo na TV po okose la mama lokola notre maman Olive Lembe makambu na TV waniza belle vie est trophée tango déjà mutokola YouTube ngai loka malamu yango la maman bango YouTube a reconnaître ye ayebi été aussi longtemps belle vie YouTube azori bayebi sila na YouTube te ba yebi été sikabu oui wayebi été solo tout mona monsieur Google la to pesa ba trophée ya YouTube apesi bela donc biso to force à nature te tant yé moko mundela zo reconnaître déjà que trophée ya belle vie apesi trophée ya YouTube ça peut arriver moi peut parler mo que d'apesi au mona pe mwana mboka apesi au mona pe batu tout on va pesa ba trophée wana ba uluka belle vie ba pesa belle vie ça pressa nini
Amen. Muta kosa te. Moi maël. Trop facile les gens Très bien. Pour bateau bota la belle vie. Baozwa déjà quelque chose. Très bien. Pour ti bateau ba senga ba deuxième, ba senga ba troisième saison, ba senga ba deuxième saison. C'est qu'il y a quelque chose où bateau ba copier, bateau ba zui. Très bien. Ndeko nanga mwasa zo bisanga binanga nini comment bien kana zo biso bana nanga awa bazo comprendre. Makasi. Que ce qui te bota minero papa ta betinga mbata a luka éducation nanga. Très bien. C'est grâce à belle vie. Trophée belle vie et ça le quoi ba biso to bano sa ba sans tabou to tika ba sans tabou le to za ba éducateur à masse. Voilà. Ah, Miss Lolo passe à la sans tabou pas ça. Ozomona yaza na ba ligne moko boye ya mabe ya mabia mama moko bongo zola ta ko misula sala mabe na likolo ni na mwa. Voilà, mbotena baïban sobazuli bakou ya kolanda biso na Top Max officiel un tas avec Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité est benga bisoto, ça l'a toujours à Moussala, malgré que Naza la groupe, moi en jeune et dérangement, choisate pour na ba bonne na biso to linga kaboti kala kolala nsalate et merci ndenge to kotaka na etando ike na bino etuluku ya bato bo tala biso to betaka ekuke to me bo kotaka to kotaka plutôt otalaka biso na ba j'aime ba commentaire na bino oyo boko pe boko continuaka toujours famille bota oye 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 oye, la pouture de l'écriture, notre patrimoine. Maman Belleville Kondi a commis les sous choix parental. En tout cas, tout consommé yango massivement. Un grand merci à tonton Yam Seyambe, tonton Mondirba, tonton Tadi Ngalapa, tonton Daniel Lebic, en tout cas, la Pébinonio sur tonton Prince Lomba. En tout cas, pourquoi pas aussi équipe Mobimba, il y a famille Libota, Bambote Nebino et Nyonso et na si meilleur venanga na 00243 code Mboka ya Willy Moucheni Messena Rakaka Moko et pourquoi pas Olivier Songantila na Katsa Window kona Namibi. Joyeux anniversaire à ya Serge Bassansi, aviateur à Mata, Bavio à Kenda en tout cas. Joyeux anniversaire. Et na beau sanité, grand frère propre, ya Rocky Baransi, Bassansi, diplomate au passeport rouge. Et mon avocat de source à maître Christian Bassansi, ya non Bassansi, famille Bassansi, mon mambote. Lelo nazana biaka zanga, bomoni na attaque nanga, tome kompe ko solo la. Likambu oyo, en tout cas, azaki victime, ya ba menace, ya ba communicateur oyo balobela kasila et balingaki ba agresser. En tout cas, to sala ka concurrence oyo moko ezaka loyal et non que bo agresser parce que bino nde boyaka na mafinga. Et tant boyaka na mafinga, bo s'attendre que recadrage ezana pona et recadrer bino. En tout cas, daju soko sali loba moko la ngai fungolela ngai etando ikena ngai biaka zanga mwana mwasi oyo azata imoko na sila na ba Miss Lolo, boni santé, boni makambo nyonso.
Wow, Samigra Amba, en tout cas, très bien habillé. Vraiment, merci. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, merci. Merci d'abord la famille du Bota, à Poutine de l'écriture, vu qu'on dit Maman Morote, Maman Tioma, Babi moi soit les cas, Bango, famille du Bota. Oye, merci à toi, Dongole Sandamba Versas. Merci à Odette Leta, maman la Lessiline. Voilà. Merci Nadine qui a luta. Aïe aïe aïe. Merci à Irène qui a luta Motema Richard. Méfile sa Motema ya papi. Mami Tadouma depuis Belgique et Maman Sakina depuis Paris. Merci à toi, la maman chérie, moi aussi depuis Londres. Voilà, la maman chérie, moi aussi. Et pourquoi pas Patricia Branco. Merci à le roi célèbre Christian Goma, agent César Moko, Adage Lubanda de Turquie, Luanda, Turquie, Turquie, Paris, et pas Iwapi, Rose Mengi, vraiment, Azali. Donc, moi, absent, c'est le gars qui trop, maintenant de retour. Quoi. Voilà, de retour. Et puis, voilà, qu'est-ce que un clin d'œil à la qualité de choix Olga Bilé pour Amba Molatis Nangaya sur ce que nous avons assemblé à Boé, la perruque, Bengi Kaka numéro ya Samigra Amba Okozo, la qualité de choix Olga Bilé pour Amba Molatis Nangaya sur 1 million de fois, madame Essimbo, maman Charlène Moadi Tamboué, la référence de la monnaie à 5 jours na poto. 5 jours na Kisasa a Bambote na yo et la belle Béatrice, la grande dame de prix Belgique, maman Béa Tamboué, la Pessio Bambote. Voilà. Joyeux anniversaire na Serge Bassansi. Ya Serge parfois on dit joyeux anniversaire à toi ya. Pia Kazanga, maman komi lisusu avant to kota non na actualité na lingaka mingi to sala non promotion parce que to za ba communicatrice ya maman belle voilà et bon maman komi lisusu choix parental to me camper batuba la dengo na Bella TV en tout cas maman komaka ba film moko o elekaka inapercité différence ezalaka la biso na bango ya mai na mafuta maman akomaka azalaka inspiré ye moko mais tandis que de l'autre côté ye ba komelaka ye moi commentaire moi le mbango mingi na moi choix parental vraiment film oyo Rosy les santé yango na vie Samiga kolingo sela mutu choix te bien tika mutu asala choix na ye moko yango to moni conséquence le zo kota na foyer d'Acosta tika mutu apona mwasi na ye tika mutu apona mobali na ye mutu musa koya na mwasi na ye boy ko budete très bien accepter mwasi na ye na condition mwasi na zali aza taille mabelo kwa biso to za bonga ici la miss lo ndo taille mabebo to bandina nte on a tout bordure aza lokola ata za taille mabe lokola ngai ici la miss Lolo boza bien misato momo nango teke miss Lolo sila ozomo nango teke eza normal asa di choix ya basi na bataille mabe ata za infirme asa di choix moi si na infirme do yoko tele mateke non comité moi so te yete to lingi yete eza mabe yango moni conséquence yango ne comme da kosa en tout cas to bete la vraiment fini na biso choix parental vraiment c'était ma casse parce que film ezana no kota na Bella télévision yaya kende kota la film like commenter partager kokanga film pour na mon côté tala ben filtre nde bazoloba tout ça biso to na pour ça trophée d'abord eza belle vie eza ba œuvre ya belle vie maman komanda ni 32 films bango kutu nde bazana bayebi ata nombre ba film na bonté parce que l'équipe non je ne crois pas 32 je ne crois pas azozela ngombando te yaya omoni trophée trophée solo d'abord ils en nzambe amen mutakosa moi maël trophée solo les gens nzambe très bien pour bateau baota la belle vie baozwa déjà quelque chose très bien pour ti bato basenga ba deuxième basenga ba troisième saison basenga ba deuxième saison c'est qu'il y a quelque chose au bato ba copier bato ba zui très bien ndeko nanga mwasa zo bisanga binanga nini comment bien kana zo biso bana nanga awa bazo comprendre makasi que ce qui te bota mine Europe papa ta betinga mbata a luka éducation nanga très bien c'est grâce à belle vie o bata poto le kutu basilika basiliki te bamoni ngo normal parce que makambo na majorité biloko to uta poto mais bato bavandi bato poto bavandi batali babi non
elle est à féliciter. Voilà. Parce que yo ko luka otelemela moto ko Belleville ba ke Belleville so ko film be yo trophée te. Mais trophée Belleville ça bateau bazo sa éducation na bandako. Voilà. Trophée Belleville ça lokola ba biso to bano sa ba sans tabou to tika ba sans tabou le to za ba éducateur à masse. Voilà. Ah, Miss Lolo passe à la sans tabou à pas ça. Ah ba pré-précat. Ozomona, ya za na ba ligne moko boy. Ya mabe hein. Ya mabe ya. Maman moko bon ndola ta ko. Miss Lolo ça mabe na li colonie na ngwana ni. Kola. Ah, so ki cycliste so nini. Oh, cycliste les qui on a TV. Mais botala biloko olata na TV olati eloko abongo ye mpe na TV ofingela yango bato soni ya latine ya sexy bianca ya latine sexy kamba sexy oyo moto mosusu alati robe lipapo ekeso na lola o sexy ozomona lola oyebi tosamigra Belleville aza mposa trophée te voilà po soki mokolo kamba ligne batrophée efongwama na oloba na yo bato baolobaka ete osombi ya kosomba siko mpo tosomba osomba te yango tozelaka mokolo ntango nga Belleville ya trophée ntango deja moto okola youtube ngai eloko ya malamu yango na mama na bango youtube areconnaitre ye ayebi ete aussi longtemps Belleville youtube bayebi ete oui bayebi ete solo touti omona mese google awa topesa batrophée ya youtube apesi bela donc biso toforçaka nature te ntango ye moko mondele azoreconnaitre déjà ke trophée ya Belleville apesi trophée ya youtube ça peut arriver moi mpe problème okende apesi omona mpe mwana mboka apesi omona mpe bato tu oyo bapesaka batrophée wana baoluka Belleville bapesa Belleville aza presse ya nini te beaucoup plus Belleville aza koéduke masse bino bokozala trophée na bafilme nini bapala palalala au bapeseli yango trophée c'est pas juste yaya obimi to obimi nini meilleure actrice pardon Bianca ok non mwamba eza ya ba meilleur film te mais meilleure actrice oui c'est comme meilleure actrice abimi ya Afrique bayini elo bazalaki wapi ba Merci Johnson bazalaki wapi papa na biso Gou azalaki wapi mama na biso na Delta bazalaki wapi bazalaki te yaya akosala carrière ya lokuta bango moko balobaki na TV nini mama Olive apesi biso babidon wini babiloko bonabo kaka le même personne azongi na TV mutu moko te azwaki biloko pa mama Olive yaya baza bamoshe pardon baza bamoshe babato mito esalaka te koma mutu ozonga na TV mpo okosela mama lokola notre mama Olive Lembe makambo na TV wana eza kojoue na mama Olive mpo kende olobaki mama Olive apesaki biso biloko olekuta otikele na babino ya bakantina olekuta otikele kata inaperci yo ye lisusu koloba so na koleka na TV mpo oloba nini ke mutu moko ata azwaki biloko mpa mama Olive ça c'est joue avec mama Olive yango mama ngo nga pe ya mwana koma osepela nga na mama Olive ngo nde pa benga ne su bango te na koma osepa parce que nga pe na nyonga na banda kala mama Olive atikala obenga nga te yango critère nino mama Olive alingaka bato pa bengaka bato critère ngo ezaka bango donc biso toza na critère wana te nga nde mama na bengaka bato te vraiment je suis content je suis d'accord ozomona naza vraiment d'accord parce que komona bato moso ya gola eloko moko utiliser papier mouchoir jeté $1 coupé siko ozomona sans valeur koya kojouer koya koloba basotisi na komba mama Olive non ye bafélicitaka ete batanga nkombo ne boye bayebi ye bayebi ete bayebi eta
Ah, tika boyeko. Mama kuta yolo batanga kombo na ete. Oh, atanga kombo ya gola te ya mama yolo te. Atanga kombo na bango te. Oh. Muto kuta ya na bango nyonso tu wana batanga kombo na ete. Oh. Non loba, ye batanga kombo na ete ye mama bete mama na 12. Kwa to alobela nga ke no senga embongo. Ya tika biso to na biso. Tika biso to za biso ta maboko pembe. Na moni nga peshanga na osenga nga peshanga mbongo pia nenga. Na moni soni evolo ko pesa nenga. Na moni fatu miracle o pesa nga. Na moni dina na so na sengi mbongo pesa nenga. Na nga na muto opimi na nenga te parce que na manka nga bango te. Ma kalunga kuto to za na fiki na kabeli nga mbongo mela sika. Voilà. Pona za nga na muto ta ga usanga te yo manka nga ite. Mama étoile akufa lelo pona ngai. Alela nga fa mama milo kutu koloba te. Bijou la reine kutu koloba te. Bijou je te salue. Sko yo yela nga nini ke oyo tela nga limite. Biso limitation ezalaka te. Voilà bien kanzanga limitation ezalaka te ozana limite te. En tout cas oza victime ya batu oyo balobelaka sila bazalaki bamenasaki yo lisolongo ezalaki nano ndenge nini. Yaya tozalaki na matanga. Comédienne moko okufa mima odio aza pe journaliste. Voilà, son âme. Tokundaki ye samedi. Dezala kaka touti cimetière na Kinkole ote boy na bifoto vana na bana to mena na bana nga boke ça va to luka place to vana to mena na bana. Tu peux tout vendre de trucs mais comédie belé vraiment to vendre so peut to mela. Nga na moi to komi 16h nga bien nga itala maman santé za bien te. Tamiko na bana tourner te vu que maman santé za bien te mona tourner za te nga bino maman santé za bien te mona tourner za te il faut na zonga langa. Ok, na vambo 16h nga bien nga funa kota boy na boy po na tika mama bana tongo na ebi na opposition na ete na bimenda ko bana 8h na yeki boy ti 16h o funa zonga po na mama ko kata kana kaka ye wana kanga ye bona ko ye wana kanga ye wana kanga nani ko mutu moka moto abina nga mama baluka na sima papa mona la misapi kuna ozo yamba onelu na baluka boy zuma ye wana kanga bona bonga bi ye wana kanga po na kanga ba yamsite ye wana kanga po na kanga ba jeri ko betoxte akanga ka bateka te pona nini ba mundir ba te pona nini batadi ngala pa peut-être pona nini ye oya mona ka coin faible ndenga inga pe na coin faible te ye wana bango balaki vraiment dans équipe bango tout en tout cas baza ba fille ya bar na mibale ya bar au niveau batokeli babane kobina baomela siko baobina nazobina vandinga bi c'est trop primaire ndakutu nayokeli yango soni po parce que baplace tovandaki bato banda kobina te mais modeli bafulo ezalaki ya bato wana navandinga bino oyo eza kokabola wi tokaboli mawa na bana moma eza fo bana bazonga nga mpena mpo bana ya mami bakoma koreklame mutu pasi nga biboleli mingi tozi pe oyo tukanisa mpo na bana topesi bango bino bokende biso nga mpe nakei na nga ndako nde esika bakamba na ye komonana mais nasepeli na mama yolo akomi bien akomi ezalaka na mwa concurrence loyale po eloko moko abeti abino zuma monango te ekesopa biso po tozolobela eza makambo ya tv mais ntango totenga kuna kanisaki ozozwa ekanga soki nani yango wana nzokane biaka mata moto kende mama yolo ce qu'on mona fa na telinga bi a changer ko ça c'est bien vraiment à comprendre que les abongo ya za elle a kuna mama yolo na mususu cercle papa ba futa te ala guatre ya niveau toki polo ne so te salima carte d'Afrique nge awana loba baso yezo ya so iti awa ce qu'on a fait Nathalie moi moi c'est un kele bongo aza salite ya ma pati ko finga belvi makolo pousser zwa ketch zuma lataki ketch wana eza ba coordonner ba koleka na kapelo ko benga pe ba lekisa ta moi cirage maka ketch zuma na maka ketch ya bongo zo siko ketch ngo mobondo sabina nini nazwi ata bucho bato bakenda kotoka soki potopoto eza na zanu nde bato basuma nalata ata bucho wana oyo baya moto balataka kekecha
ya nani bomanioka ya bomanioka bongo chemise libumu nyonso libanda chemise ya bato tombola maboko likolo atombola te ya ozaka boye alme ne bouge pas ya ezaka boye chemise na talinga bizuma kwa kofinga bato na TVT ko koya kofinga bato na TVT siko pantalon buto eza te oyise pantalon buto eza te siko otiaka ceinture apamba ezomoza ya soki bato bazalaki na te na ngai na filme ye soki bato bazalaki te mpo kaka andeko na biso mobali mpo kaka moto azalaki wana otanga nanga nkombo na ye te mpo aboyaki abi nanga te bianka kofilme yango te ya buzoba mata moto keye na yo po tala yo kuta outi matango oza na maolati uniforme mais oza propre oza kuna arabe ese komo okufa oza très joli maintenant sikoyo moto abi ngai namonaka mwana nkuna tv devinda aza boye nazoloba no yaya makolo poussière makolo sikoyo eza ke nde eza bomoni soki moto apakolo nzeli mafuta ya mbila to huile ejusko zelo molokoko bo botika kofinga bato na tv botika kofingaka bato na tv bofingaka bato na tv te tokota nano l'actualité ebenga biso lelo ya Gabi na matanga ya mama na biso maman Belle-Vie Kondi oya utaki koperdre mama na ye maman kolutu na ye mais c'est sûr condoléances ndenga ya mbalaki na Gingombe que je salue en passant et créer ba émission et créer ba problème balobi ya Gabi asa mkolo moko aso salela sentiment ebomaka bango balingi ya Gabi continuer kana ranki na bandeko na non nga nazalaki surpris komona ya Gabi aye tala namoni ka ya Gabi ayaki d'abord comment elle était très joyeuse tanga moni joyeuse plutôt tanga moni bandeko na ye ba collègue na ye ayambi mama Milo ayambi mama Étoile akepa bijou la reine ayeko suki sa pa Gingombe fo mona Gingombe pa la kise ke non nga na za mobali makambo wana c'est déjà passé mais pas nanga Gingombe na nango te na mobali ya merdi papa bana ya merdi donc naza responsable Gabriel oza collègue nanga oza sœur nanga to ko kabwana te Gingombe yambi ya Gabi en tout cas tozalaki vraiment ozo sentir au foule mourin babi maman Étoile Maman Étoile kuta tie ki moi ki songi ya Tony ya Gabi oyebi muto ki ko pesa bise jamais Maman Étoile loba bongo te Maman Étoile tika loba bongo te Maman Étoile tika loba ngai kutu mutu na tumboli papa Gi ngabi papa Gi oyambi ya Gabi na pete nyoso tubo abi Bianca na sa moto ba passager ba lekinjela pèlerin abina sa moyo yo toza ba passager tozo leka akwa bonga na Gabi to continuer kana ennemi abi Gabriel c'est ma sœur pour que peut boter cordon mar paye il y a une place au vana qui t'a mis qui toza qui un peu coincé moi avant des aki tenda ki ba vana qui na la patronne à Mupandi aye wana yambi bandeko na pesi bandeko ya toza qui vraiment au senti ba comédien toza ki wana na bolingo ya Gabi vraiment amaka ki belle vie ya Gabi alobi bongo place bandeko nanga bozanga na koyeko ko fana te akuta silikela nga bien ko lobi bongo poani ngabi ya Gabi pardon na bonanga anotumbola nga la jema abi bino mi baina jema batumba surtout yo jemima na Bianca bozo tumba boleki na nga boko sela nga makambo te tozo sekana Gabi atikala ko finga kotanga komba mutu te ya batu atikala ko finga te ayaki pete ke po batu baso monke na ye ke na aye batanga ba epesa ba nini te mais bango bakanisa ki ke Gabi ya matanga te oya matanga te po est-ce que ya Gabi na belle vie baswana na matanga ya Gabi aboya contribution ba comédienne azo ya belle vie ya Gabi aza sans problème ozomona biso neto bande koyeba comportement ya Gabi te surtout ngai ne ka ya Gabi so sali bona tout ya Gabi sali bona ye mais tant na ko vanda na otala ya Gabi ate aza ya mugwala batika ya Gabi avana ye à reconnaître que Gingombe ndeko na asexcuser ki na matanga belle vie parce que yemoko pa lobi ayebaka makambo oya lobaka ayaka na ye na caméra aperdaka ayaka tumbolaka na ye siko so déjà ebika ye muta bandaki
akokendene kosolisane moto talaka nga na bete nga bia gabi yelobi nini oza na matière Mathieu awa mafuta Mathieu awa olinga nga soki osala makambo moko asalaki abandi na ye koseka biya ye olanda ngai ngai aza likambo nani oyo fo naloba mais alobi nango kaka na sens moko boye normal mpo atumbola nde kaka bato mais bato balingaka kobongola makambo oyo balingaka bacomédien bazala na kimia te Samigra yoka nti lolo nde ya gabi aki matanga ya nani o ya Bellevue kanti bato ebele basepeli bato ebele basepeli te bato ebele basepeli te balingaki ya gabi apesa alakisa na Bellevue pardon ayambi Gingombe est-ce que merdi pe babongisi na ya gabi po merdi pe akotaki po na mobali oh mais merdi ndenge aza bongo ya gabi aza tata mwasi abana merdi oh yoka nti merdi so amoni ya gabi boto ya gabi amoni merdi baoyambe te so mpe merdi azalaki oyo nalingai mpe ayamba ye merdi na bango ndenge aza bongo aza mwasi essence te aza mwasi mayele mobali nde aza yaya kozala mobali lokola Gingombe yaya merde aza na kingo aza na mayaka komona bazuma ye na Gimboma o moke na Gingombe ke eza amelaka diamba babiloko moko ya bongo ginanu ye moko nanu Gimboma soki Gimboma ye moko nanu elamba malonga na aza nango te elamba malonga gi aza nango te Zuma aza na eloko ya malonga te soki bafinga Gingombe mutu oyo aleki bango akokobokozwa bango en charge kobokola bango na basi na bango bafinga kasi Gingombe akobokola Zuma na Gimboma Gingombe akobokola bango azwi lisusu mama na mabata oyo Zuma asumbisa bana akobokole na bana na ye azwi lisusu mama mabata na mwasi azuma te azwi lisusu mwasi Gimboma oyo ya journaliste tala kombone na bosani komba mwana komo eza nani oyo ngai azwi su mwasi ya journaliste mpo gi akoki kozwa merdi te apesa ye mpa mobali ya poto asala yango te ye Gimboma asala yango journaliste wana atekamaka lokola alipa mateka Natasha Boto atekamaka lokola alipa mateka ofele epa Gimbo yebi mibali ya poto kombe bavideo kombe ya mutakala mwana nekenda oyebi koteka combien ndako wana bandali wana mibali ya poto soyo baye bazwaki ka wana ntango mibali ya poto bakokende bazwaki ka wana bona wana gi azala wapi kasi ye bazonge pane ye pa azalaka marie ti aza marie azala mwasi na ndako siko likolo nango atekaka boto mpa mibali ya poto mais likolo nango ye mo mpa damiso na susu boto tala place omoni place Sodome na Gomorrhe eza kuna kisalite eza kuna ozomona mais oya na tv oyo kofinga bato bakoki koteka basi na bango te bato bakoki kosasa basi na bango showbiz te bato bakoki kozwa basi na bango oui moto azomona $10 na pasi amona $10 na pasi boyoka te soki amona $10 na esengo akomisa mwasi vander yaya tika nde aza bongo bango nio tuna bazuma wana baa bamayele te zuma ma estce zuma azotanga otanga classe français ni ya malonga zuma ayebi zuma ye na biso émission ne fils qu'à 5 minutes ne fils qu'à 5 minutes j'ai dit 5 minutes seulement Gimboma il la biso émission il y a 5 minutes seulement 5 minutes en français 5 minutes je te dis 5 minutes déjà te boya te Samigra baza bazoba au carré au cube voilà comment on appelle décola biso Miss Lolo koya kolata cycliste en étando iker
koya koloba koloba makambo par exemple oyo nyonso ezoleka alobi ye mutu oyo nasila deja bakendaka mabe ye mpe na mutu wana bakokende mabe mutu osila asolisaka ete ye mpe akotikala kosolisa bona aza nzala Miss Lolo nani mwasi aza mopende lokwa ndeke nani ana ntina Miss Lolo nani Miss Lolo alesaka nani Miss Lolo alesaka nani on Lolo soki sila alobisi peshanga te ye Miss Lolo akanisi peshanga est-ce que peshanga calcula non ye na sila na bango calcula sila na tani c'est grâce à peshanga sila yebani pardon c'est grâce à peshanga ne sila yebana peshanga nda diembela succès ako diembela succès sila ndenge ni 8 ondimi peshanga diembela succès sila a diembela succès na ye ba producteur bano bola koboya sila tosala ba ironie te yaya tosala ba ironie te ba film ezali to kozongisa ba image na bango mibale total ba Miss Lolo baza ba essence mona mwasi akomi da démodé akomi inspiré ba oyo asala kindumba na ba white na ba YouTube alata libumu mama bana 5 o se exposer mipende bongo ozwa pe libumu olataka sexy climatiseur ya dongi so babino chabo okotoma boko tozaka boy sexy omoni ba sexy ba luka ke Samiga mukolonga oyo ke ya awa oyo eyebo Samiga sona bina ta sexy na biso bato ba benga Samiga bato ba benga yo ba tunu ba bino te Samiga bianka ya subongo te bato ba biso ke Samiga bianka ya ka bongo te po il y a des tolos et des tolos au cause à tolo munene mais so ebo tango propreté salité okosa na mupende soko yebi ko salela mupenda ngote ateza pembe ebimaka kubuka yaya siko biso toyela copte toyela koluka mibali te Samiga beaucoup plus toya kopesa nini ko éduquer masse kosala promotion ya belle vie à quoi bon la ta sexy si on a ta sexy ils ont ba fête peut-être on a aucune boîte en plein na rabatu mibala batu bazali ba parents baza ba grand frère bazali Samiga obi soni onga na koma oyoka na koma kuto bondela na ba chaîne na leka à l'époque na koma osenga ba pardon bolunga be miso ba santa buwana pona koma oyoka ngo soni voilà na ba biema musutu bana olata siko lelo nde na fai na nga maboye na suka libumu na nga na tiki libanda po Miss Lolo aye atiki mupende ba Miss Lolo ba ela cop yaya mutu amona keza na bana 5 il faut luka mutu mo boye oteka libele batindeta $50 yango cop bango ba yela bango nyonso yo kanti lo ndenge eza bongo tala bolokoko jeune garçon mazo bisanga binanga mobali na ye so abinanga mobali na poto soki atomboki papa wana azwaka ndeko ya mpaka wana azwaka bamutaka na komi kolakisa bato tala bo aza na poto abi ngai na mona bolumbu ya bolokoko abi mobali soki ameli drogue so basambo soki baswani akoma kolakisa mobali na ye bolokoko papa nyongo mwana siaka na oloba na yo oyo na libulu bafuti nano te libulu so biako bien que monsieur Sili pardon poko moto to ozomona na libulu na bafuta te arozwa sikoyo mobala bandi kolakisa ba photo ayibota la mwasi ya journaliste wa ndumba oyo bota abandi kolakisa abi mère etikala ka mukena zongo na captura ngona tindela yo na fai na talinga lobia initila otinda po de am komona mutu bongo siko mtalo kwa ngulu na katsakala seke za ndenge nini musola mulunge na mulunge siko soko po subo za légèreté te kasi yo kasola je ya opesa boya kofinga bato na tv te bino boza salite moko voilà bien kazanga ça évolue tokoma na biso koshite penza kasi osuki eza kaka maman Belleville Conti ba surprise nini ya bombeli biso na 2024 oyo na ya ba film eza voilà ba film eza to dévoiler ba secret na biso mingi te to ba projet na biso vraiment belé te par rapport famille bota to na déplacement to lobana au pays to kende te a bi vraiment il faut ba tout o bazara na famille bota oza na passeport oza na passeport te ye baka to na système ya président Fally Ipupa biso tout pe to kende arena ya solo na famille bota na lobana yo siko au moins to boya kokota vraiment na profondeur ba projet parce que ça ba koko yiba
bakoko yiba donc makambo ezali musicien soyeka abeti nzembo moko bakati baoyiba voilà donc tona mingi mwa oloba ye te famille bota bozala na bino posé y a des surprises oyo bovanda vraiment bovandi botali en tout cas merci beaucoup na Marina Laba na geste oyo bacomédie bosala epandeko na biso Sylvie Eseki donc en tout cas merci mais balobi matanga mama ya papa ibutu bo kipango te papa ibutu akufelaki maman obe bacomédie bakendaka kuna biso mpe lelo na batonto ya biso tolongwa toke kuna ozomona ibuda ndeko na biso prince lomba banoko lomba bazalaka kuna biso mpe so tolongwa tokota kuna donc toza vraiment même moral na papa ibutu na matanga mère papa ibutu azalaki na amonaki ete biso tozalaka solidarité toasoule donc toloka bango te oyo soki ozwi $20 toyena te voleli silakabaka te ata $20 apamba opesa ngai te bolokoko mawa sonia en tout cas biaka zanga bambote na yo badédicace monsieur Sylvie. Voilà, merci beaucoup na Moko Samigra, merci na famille Bota Mobimba, merci na mauvais propre Tito da Costa, Jean-Paul Kapinga Motema maman Nancy, merci na Niki Soka la patrona, na Rosimbouyi, Doris Mwamba, International Kabobo, merci na International Patiti Tenge, merci na yo Miss Margot la patrona, Tonton Grace, Chico Sana, Nick Bams de Brazzaville, merci na Chakou, et puis merci na Jenny Lema Aquarium qui le a Congo Sifabel, merci na Jana Banaka ya Motema Rodrigue Bangala, ainsi que na famille Nanga Mobimba, ma petite sœur propre Karine Zanga, ma fille chérie Jocelyne Kialuta, Bernice Commune, Exaucé Commune, et donc Bagouni Sotona Sibanza, Malori Zanga, donc famille Nanga Mobimba. Merci beaucoup Biakazanga et tout le coup ya bato ba otala biso na étendue que en tout cas tous s'abonner massivement, tous liker, tous commenter, ta la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. Alors basi na bana na bino baba cook na bino mutna ko longola Miss Lolo ona yebi ya saza mwasa mabondeli non na monnaie na oui non na monnaie na makambote alors bo pousser ngate bo pousser ngate natanga bakoma mibali na bino bakatia na banganga. Je suis en pleine émission. En tout cas vraiment Karine Keba. On a besoin fort compte. Voilà. Pe balobi na ngeza bolokoko. Yemoko en personne. Mais comment normal? Ce qu'on so comment cachette pour fort compte pour nani. Keba mana ebisio. Ngata na tala marate oui na accepter. Mais na ko linga nganga bima na ngate. Na ko linga chaîne nga lelo vitesse est-ce que vitesse chaîne yango wana. Yaya Luka Nzambe babi vérité voilà et y a un escalier pe koma bino tema bolinga sincère bozwa menga na Nzambe vérité ya kan escalier tabo tikanga vraiment voilà tabasa banganga o merci beaucoup Biakazanga en tout cas Zalakinga Yabino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise un grand merci à Dadju Red Chums oya Zalakina Sima Yabilili et Namasine kuna tozakina Anthony Osala Mosala na Kitoko un grand merci à tonton Yamsa Yambe tonton Mundirba pourquoi pas aussi famille Bota Mobimba, oye, en tout cas, partagez vidéo, likez, talengo du début jusqu'à la fin et au sala que toi avancé, chaîne et que de toujours Licolo, bébé Chico, mannequin, a coupé la qui maman naïe, mes sincères condoléances, en tout cas, la bébé Chico, mannequin, on est de cœur avec vous, en tout cas, courage, bébé Chico, mannequin, la maman chérie à moi aussi. En tout cas, ce qui est soisonité, tokobona ambala ya sima bisu bye kimia ezala o mabota wa bino.